Nous remercions tout le monde qui a participé à la marche. Et puis au nom de notre président national, qui est Moïse Katumbi Chapwe, nous sommes là, 100% soutien au commandant suprême des forces armées congolaises, qui est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alias Béton.
pour éradiquer finalement ces problèmes qui tant longtemps persistent à l'est de notre pays. Nous sommes là, soutien à 100%. Et puis nous profitons à l'occasion pour passer un message au président de la République, le garant de bon fonctionnement, pour notre camarade et l'initiateur de la DKP, et puis le coordonnateur national de la jeunesse d'ensemble pour la République, qui est M. Jakindala, qui, ça fait déjà 6 mois, a bénéficié de la grâce présidentielle, mais qui continue toujours à couper en prison. Nous demandons vraiment au président de la République fermement de nous donner simplement, de nous donner cette faveur. Nous avons besoin de notre fils, votre fils du pays, qui a aussi besoin d'être ici avec nous pour combattre ce fléau qui a persisté longtemps, Jakindala, et nous disons tous derrière le FARDC. FARDC, oye! FARDC, oye! Nous sommes là, derrière le FARDC. Je vous remercie. Tu retournes vraiment Balamboka Nyon surtout. Natango oyo toza mboka ezana bitumba. Na yango to bengisi bana Nyon surtout ya Congo. Bisika Nyon so bazali. Bendele koyate. FARDC tozana bino elongo. Bisika bozali elongo na Moïse Katumbi. Elongo na président de la République. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi. To boneli na yo tata. To lingi ete bitumba oyo eza na STC la. Po te bandeko baza ko kufa. Pasi na biso nde ba mama oto to memi bana. Komona ba image wana. Ya yango to sengi na président de la République. Biso nyonso na sima FARDC. To tika FARDC te. To profiter na mokolo alelo. Ko senga na président de la République message na biso ya koyebisa ete ndeko na biso Jakindala aza croupir na prison na ngonga oyo. To boneli na yo président de la République. Il y a de cela 6 mois depuis grâce présidentielle au pesa yango. Depuis le 31 décembre, le toa na mois de juin. To sengi na yo o libérer ndeko na biso. Pesa la ordre kaka, pesa la mot d'ordre moko. Ndeko na biso za libanda. Le 30 juin, pour na biso eza la célébration. Pour na biso to fêter na ndeko na biso elongo. Na bisika nyonso tu. Pe to sengi ete bala mboka nyonso. Bendela ekoya te. Biso nyonso to sima na loboko. Pote bitumba oto kolonga ngo. FARDC! FARDC! Merci.